IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Le roi, acclamons le roi, acclamons le roi. Nous allons entendre la parole de Dieu. C'est quand il y a bossé les bras, il y a bossé les bras. Pour ça, il y a pas l'assemblée, dans ton roi les lots. Pour ça, il y a pas vraiment pour l'assemblée, dans le Congo. Pour avoir du problème, le roi l'assemblée. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Gloire à notre Seigneur. Vanda pausali, tu continues à gloire à notre Seigneur. Amen. 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 Bien. Est-ce que mon nom dit mon côté Mayanga y a tout le est-ce que moi ensemble mon côté comment le nom mon tout à votre ombre à tes papiers à l'assemblée. Gloire à notre Dieu. Amen. C'est le dimanche, c'est un culte d'adoration, c'est un culte dans lequel nous célébrons la grandeur de notre Seigneur. C'est les moments où nous réalisons l'infinie grandeur de notre Dieu.
Un instant important pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Amen. Tikate tongwa lelo Zambé asimbe loko moko na bomoi na yo. Zambé akoma musapi a déclaré quelque chose de nouveau. Et loko moko bien e banda na tongwa lelo na vida yo. Et loko moko ya elonga e banda na tongwa lelo. Zambé abeta likolo te. Zamba cible vida yo. Atala qu'est-ce qui ne va pas. Bene tongwa lelo yo bimana e yango. Atala les camboulayo na tongwa lelo. Alors bah c'est fini le problème mon enfant. Ils t'ont pas condamné. Moi je te condamne pas non plus. Lève-toi et va en paix. Alléluia. Ma bonne te ngolo sopana na tongwa lelo. Toyaka kolela para ye mukola bangolo. Soka salyoka ngolo makambo changer. Soka salyoka ngolo ba passer sili. Soka salyoka ngolo ko forcer sili namo. Soka lobika ke simba et simbi namo. Alors tu dis un mot ce matin pour que les choses avancent en positif. Amen. C'est vrai, notre 3 jours de séminaire est passé. Mais je suis resté avec des matières. Et encore des matières. Amen. Alors, là sur le doigt. Encore le doigt, oui, encore le doigt. Mais cette fois-là, montrer les doigts dans son aspect de la puissance. Ma fungula qui les doigts du droit où ils ont compté ça ni beko dans Zambé ni beko dans Yesu Massia. Le Seigneur a ordonné, le Seigneur a écrit, le Seigneur a donné l'ordre à la terre. Alléluia. Après ça qui m'itine dans ma belé, a dit yo ma belé. Qu'on enregistré bilakeli mabe ya mwana mwasi ote. Qu'on enregistré, qu'on résorbé, qu'on simba bilakeli mabe ya mwasi ote. Wanazo koma le bino. Mon client est libre. Mon client est innocenté. Tikaye. Oh nyonso zaki lo wa bilakeli. Le gars moi ça qui surpris en fragrance de lit. Naïkobo, il y a seulement les autres c'est gars qui koufa. Mais comme le tout se paye ici-bas, et c'est gars qui m'a belé, et mais là, ma passion yo, tobi la que lui m'a peu sans la yé nege kola lobaki. Azako informé na kaya bikaya. Maintenant que la terre qui a ouvert la bouche pour avaler de ta main le sang de ton frère. Abel, la terre te produira des ronces et des épines. Quand tu sèmeras, tu ne tireras que des épines. Maintenant, la terre te maudit. Tu seras maudit sur la terre. Jamais informé, Kayet m'a belé, ne, yango eronyoko le sikol, m'a belé bébélié. Parce que les soumous et kodaki. Que lorsque nous péchons aussi contre nous-mêmes, nous péchons contre la nature, nous péchons, et quand nous péchons, la malédiction est enregistrée par la terre. Alléluia. Mais ma belle est témoin et enregistré. Ma belle salaki. Et qui a moins enregistré tes points vendre nango, ils ont enregistré tes petits à la bongo, mais ils ont enregistré tes sanzelo. Et sanzelo bansoube. Et tant que vous souhaitez pour l'amour, vous kanisa na forcer na que de liboso, vous kanisa na forcer simba, vous au kama ba résulter zobima. Et ça oyoyo, on s'attendait qu'il y ait un côté. Maintenant nous allons un peu avancer. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Exode, dans le chapitre 8e. Pour que les moulaïtés, nous allons prendre juste le verset 15 et nous descendrons. Nous dépasserons le verset 19e. Je crois que là, il y aura déjà
notre message. Les doigts, si m'étaient donnés, me demandaient plutôt, on appelle ça les doigts de la puissance. Alléluia. Moussapi Nangouya. Les doigts de la puissance. Exode, chapitre 8. Exode, chapitre 8. Amen. Kitina Zombalamoko, le verset 15. Je commence au verset 15e et je descends. Je lis au nom du Seigneur. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Les cœurs de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et les sols en sera couvert. Mais en ces jours-là, je dis, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ces pays. Amen. C'est la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Praise the Lord. Praise the Holy God. Alléluia. Il y a une phrase importante pour l'intention. Nous allons répéter Awa. Le verset 15e. Les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Alléluia. C'est les doigts de Dieu. Et pas yo. Totangi. Nzambe. Azo sala bikama liboso. Yabandoki. Tous les magiciens de l'Égypte. Oyebi solo o malamu tango Moïse a outi Madian. Azoyana mission ya ko libérer peuple à Israël, peuple ozawa na Gosen. Oyo wapi Pharaon a chargé qui na misala. Oyo Pharaon a kotisaki na servitude. Oyo Pharaon alingaki ko asphyxier, ko fina, ko nyokola na misala. Wana liboto elelaki pa ensemble. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et je suis descendu pour le délivrer. Alléluia. Et délivrance c'est ngelegeya nanzela na Moïse. Moïse nde oyo nkolo alatisaki nguya pour nanzela na ye Pharaon alemba. Asosola de liboto la kangi baza pambate baza nanzambe na bango. Amen. Dieu va imposer à Pharaon de libérer son peuple. Nzambe azoya sikoyo a démontré nguya na ye likolo na Pharaon. En fait, Pharaon azaneka mutu. Mais Pharaon comptait beaucoup plus. Ma 24 sorciers, oyo basimba ki cour royale. Pharaon azali komi mona likolo ya batu nyonso parce que ayebaki kaza pambate aza na nguya. Ayebaki ke peuple oyo nyonso na dirisaka bango na nyataka bango parce que nga
naza likolo mpo naza na banguya oyo bapeple na nga oyo baza nango te. Et Pharaon battait la poitrine ayebaki ke ye aza au-dessus de tout ce peuple, non pas seulement par sa sagesse, non pas par son intelligence, pas simplement parce qu'aza na makila ahéritaki royauté. Banguya ya ba grand maître akotala banguya ya ba grand féticheur oyo baza na ye elongo abi peuple oyo ekokanga te. Oyo akombeka kobuskile nga akokutana na banguya oyo ya banzambe na nga. Pharaon azalaki trop sûr ke aza deja likolo, etango azalaki kofina libota na Israel, azalaki kobanga te, ayebaki ke bokonzi na nga evandi na banguya oyo nga Pharaon aza nango. Alors quand Dieu doit venir libérer son peuple, notre Dieu n'a pas ignoré que azan affaire car na mutu oyo aza ko agir na makina na maïté, mais azan affaire na mutu moko oyo avandisi bokonzi na ye sur la base de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Avandisi bokonzi sur la base ya banzambe mususu. Et c'est pourquoi Nzambe a suscité Moïse, a suscité à dessein. A que Moïse va faire face na banguya oyo Pharaon azanango. A la face na ba sorcier à Égypte oyo baza ko simba bokonzi à Pharaon. Et voilà pourquoi vous allez remarquer que dans Exode chapitre 4, na verset 3e, wana Nzamba zokutana na Moïse na Madia. Et là, Aliboso Zamba Lingaki a rassuré Moïse. Aïssa Moïse que Aozo Kendekuna, Awa na rotindo kuna na rotindo pambate, na rotinda yona nguya, na rotinda wana démonstration à puissance. Et vous allez lire dans la Bible que Zamba Zamba Moïse a boit Kalingenda na mabele. Et Lingenda wana bongo maginyoka. Et Moïse a bano kima liboso Lingenda nza mabizonga. Simba serpent na mukili. Et Moïse a simbi nyoka la mukila nyoka songi nzete oye mo azalaka nango. Alors Moïse s'est rendu compte que donc naza sou mutu pamba te. Donc ndenge na okita l'Égypte koye na okendeka na maloba te. Parce que Moïse a kolaki na palais royal. Moïse a kolaki epai wapi Pharaon azalaki kosangisa banganga bandoki amonaki bamakambo ebele ayebaki ke awa bokonzo evandi na bomutu te oyo evandi na banguya likolo voyant bousculant malgré ils vont commettre ma forfait, malgré ils ont la peuple oyo nzambe nanga, malgré ils ont la peuple oyo libota nanga, mais le problème le plus grave ezali awa ça ko détrôner bango, ko détrôner Pharaon na nguya na ye na bozambe na ye wana eza passe okolo banabino na munoko. Mais ça finira en esprit. Alléluia. Pharaon benga banzambe na ya benga banguya na ye yo kokate osuka. Bien aimé. Vie oyo zo mené ezala vie physique te. Vie oyo zo mono zo mené ezo tambola na nzoto na maïté. Ezo tambola na makila na maïté. Il faut tambola na nzoto na mikuwa te. Il faut tambola na intelligence na sagesse. Cette vie que nous menons sur la terre, ils ont kosenga ba implication ya molimo. Ezala batu oyo balati banguya na ngambu ya satana, bango pe baza coopérer et de nous aussi de notre côté étant chrétiens. Alléluia. Zamba votika biso pe pambate. Ayebi ke na mukilo to ye, tozo kutana na misala na satana. Ayebi ke na musala oh yokoti ils appellent la batu oyo bazana ba force occulte. Alléluia. Ayebi ke la wenzo yote kaka batu nyonso bayeka na ba marchandise te. Batu nyonso basombi kaka te si ba bayeko teka. Mais misusu basombi bayeko teka, mais bazako teka na milimo mususu. Bazana ba influence mususu. Yo nanga oyebi okota na wenzo moko boye babenda ka batu mbo. Teka na yo ndongo teka metango ligotanga mbongo boye. Bénéfice ne yo calculer là qui calcule nyonso beti malamu mo comprendre le mbongo et monalité o mituni me ba yibinga lerni na déplacer te na banda qui sur place. Comment se fait-il que mbongo o Seigneur qui na soit il y a moté na bénissé? Et il y a beaucoup et nombreux d'enfants de Dieu qui connaissent ces choses. C'est parce que misala na munguna ezali
nalobaka ke kolonga ya solo il faut olonga na molimo si molongi na nzoto mutu azokanisaka kobundaka na nzoto po alonga akosalere. Voilà pourquoi je t'appelle toi enfant de Dieu de t'investir grandement dans la prière pour makasi toza nango eza na kombo na Yesu Masiya. Sans la force spirituelle na oye biso que nyonso kosala ekosimba te. Sans la force spirituelle na oye biso que oyo omeka na nzoto ekosuka parce que soko okutani na présence ya milimo okutani na influence contraire okutani na vent contraire mipepe oyo ezosouffle contrairement à bacalcule na yo eke siko mipepe yango yango eza na kisi yango eza na bondoki. Alleluya. soko oza pamba olonga te. Alleluya. tomoni même misala ya molili nalobi na bawenze nalobi na ba compagnie na ba entreprise mais tout le monde y paie na ba mabala tout le monde y paie. Alléluia. Et moi si moi oiseau regretter a bien comprendre que mobali na ça bien ba vanda bien ba yoka na bien mais depuis un moment abeta tour na kauka amen asonga makambo yinda mobali abanda asuna ndaku te mutu atala comprendre musala comment oya ba retard batule mais qu'est-ce qui se passe batu baeli pembeni barabi akoya kine kirimoko. Alléluia. Kuna barabasi wana basukula bango bapakula bango. Alléluia. donc bango babanga na bango te bango baloba clairement que biso to sukula biso bapakula biso soki yindi bakesu pa mama na bango apakuli bango asokoli bango. Et vous comprenez que dans ce monde où nous vivons, ce que civil na molimo, alléluia. Et j'ai dit aux enfants de Dieu que Yesu Yosimbi ayebi misala wana. Ayebi que dans le monde il y a ces choses-là. Il y a la zone où il y a Simbi Yesu Simba est bien. Simba Yesu bien yende kisi na yo, yende nganga na yo, yende bondoki na yo. Yesu Yosimbi na songa disapite. Pebi ke ye mataye kita kolonga na ye. Toko bunda elongo na ye. Alléluia. Awa nzamba ko tinda Moïse ayebi que Pharaon aza na misala na ye. Mais j'étais frappé de constater que lingenda Moïse asimbaki nzamba ya kwa kango ebonga minyoka et Moïse abando bangango alokima nyoka nyoka moswanga mais nzamba tena di Moïse saisis-le par la queue. Saisis-le par la queue. Oui, t'as dit, le makamboyo, au simba nyoka ngana ebi bakangaki na mutu, pour na finaler na neutraliser, na simba na mukila, mais au betangaye. Mais au swanga, eza liwate, zaba dit, saisis-le par la queue. Moïse a croyé la nyoka boye. T'as la nyoka zongi nzete oye moka zanaki na bo. Alléluia. Là Moïse a eu confiance, il dit ouais, nyoka oya zawa azayanga, aosala ngambo mabete. Alléluia. Pour la kangaki la mukila aswengate, azongi nzete. Et Moïse a eu confiance dans nzete de la puissance où ils ont tambouranaï. Mais un jour Moïse va se présenter devant Pharaon. Amen. Et ce jour-là, Moïse a lobi na maloba, a lobi Pharaon. Nzambe ya libota oyo zo nyokola atindi ngana yebisa yo tika libota na ye ekende ko adorer na désert. Et puis Pharaon bikana monoko kabo na tiki libota kende ko adorer na désert. Yenza ba onani oyo pesa ba mitindo kengana loba na tika libota waneke. Et bon ce qui na lobi na botikete Moïse a bio lobo tikate. Alléluia. Mais Moïse a comprendre que tant au Pharaon tient mutu makasi bongo ayebi ke azala banguya na ye. Moïse a dit ron bonga lingenda makabonge bandi bonga lingenda. Et nous voyons le verge de Moïse et paye la babele et bongo mi serpent et bandi kotambula. Nassé, ils ont ça là, bah, incantation, la évité, bah, démonstration, ils ont ça là, bakata, ils ont ça là, bakata la terrain, amen. Ils ont se déployer
Le serpent montait, le serpent descendait, le serpent laissa et là. Pharaon seka. Habitant la serpent. Alléluia. Mais si tu as une bien aimé, ton thème, ton image, il y a Égypte. Dans le but totem, dans le but image. Ça veut dire, dans Katia Bondo qui est à Égypte, dans Katia magie égyptienne, magie à Souka à Égypte, alléluia. Ils sont représentés par le serpent. Amen. Ils sont représentés par le serpent. Le loyo. Tango bafunguli sarcophage. Babimisi momie. Yakutantamo. Oyo Pharaon yakala. Akufa kala. Bakuti basala ye to ndenge ba momifia kiye. Ça veut dire ndenge ba mboma kiye ya solo nzoto ezalaki kaka ndeti mutakufa lelo et nzoto ezomona na miso ezotal mais alataki masque babimisa masque wana en or na mutu awa mutu ya serpent. Alléluia. Mutu ya cobra ozomona pelaki serpent na songe donc bondoki ya suka. Il y a Égypte qui est représenté dans le serpent. Bondo qui a niveau à Souka. Kisi à Souka. Magie à Souka à Égypte. Ils ont été représentés par le serpent. Et je n'ai pas compris. Serpent, ils ont dit la démonstration de ma grand maître. La cour royale. De Simbi Pharaon. Bangonde bazalaki na nguya serpent. Et bakamwe Moïse akoti pe kati na bango. Alléluia. Yepe la lingenda. Oya ye akwa ki ya yepe bombami serpent. Ba o bazalaki wana 24 batalani. Badi oh, mais oza ba domaine na biso. Ya akota na domaine na biso. Moko na biso wa ana danger. Akoti bisape serpent. Batali serpent Moïse. Abi oh ya biso wana. So ça on peut se côté ça on ne pas comprendre que aïe na monde la biso mais appétit. Alors au sein de Pharaon libéré quand on nguya o ya nyoka o mais biso to ko sala wa minene na mo. Ah moko bimi ah telemi a se déployer avant qu'il peut o ya yé lingenda. Baraka ba ya yepe bomba mi serpent. Serpent n'est pas yenga wana mais il m'a regretté ma kana qui bima 4 mètres mais la compagne t'a mis 1 mètre et demi. Alléluia. Azo yenga wana musupa abitika ngana sala ye o ya mission déjà 3 mètres ngazo misere anaconda ya kafumba kata kotonda à comprendre que marabazo au senga Aza petit. S'il vient parler au nom de son Dieu, à mon que son Dieu est petit. Parce qu'il y a ici à 3 mètres. Il est anaconda. Kafumbarata. Vous soyez binois là, vous n'avez à salir d'incantation, à s'il à voir qui bat et bien qu'il y a un seul homme. Attends, on a dit 1m25. Azo yega yega dit oh. Et suis dans mon yoka mais mon nende yemo pas à y aller moussa. Ça raté un peu. Et mon bazaiga bimisi banyoka rabango curieusement. Alléluia. Yoka moi pour faire yoka Moïse c'est ça. Oui, Moïse ils ont ça la démonstration. Oui, Moïse ils ont se déployer et pas ils allaient dire sous Pharaon Moïse a dit bon trop c'est trop. Il va comprendre les ténors à Moïse qui était côté Pharaon. Et Pharaon m'a dit mais là tombe la makoloto na salani. Et n'a gardé qu'à silence na bangate. Et nyoka Moïse a songé les nyoka wana. La Bible dit le serpent de Moïse avala tous les serpents. Alléluia. Banombela la nyoka mo amele tudo. Ala ni so mosusu ameli ngala yebi nyoka meleke lo moko. Alléluia. Amela mi balete. So ameli moko fatika la wana. Tio ya meli wana ekupola ye na nzoto ebimisi ye poso asika atiki poso wana atala simakei mais atala nyoka Moïse akomela bango ameli ya liboso akara nzala ameli ya mibale ameli ya misato ameli ya mine ameli tous les 24 serpents. Alléluia. Ba sorcier ici tu vas comprendre que toi en face là Moïse otoye barate. Alléluia. Si tu vas comme tous les locaux ngouya ya Marco en Égypte et puis dans village ni et puis dans province ni ya kutani na nganga nini ndoki nini oyo
aza au sommet boye bonga di kokota na cour royale te. Oya yeko appuyer royaume ya roi te. Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, Pharaon mis se fumba bien. À votre avis, mais ça c'est grave. Et là on est Moïse a sali ao. Bapanzani pa ibakei. Misukula bagao ibsela biote roi ngobanga na ote Pharaon. Bajaba nyoka wana serien. Oya sali wana za ngoteke azana nguya danger. Bisoka Paul lelo ezali mukona bisote. Mais bato sali pena bana konda. Ndeti ya boy. Abana bimisila kwa mpanzi. Ndeti ya boy so abimai kuna. Ayi anga kima oya 3 mètres wana. Nga sali le koto ya 7. Oya sali le ya 12. Musabi nga kuna osa ata ya 20. Ya 20 mètres. Donc roi ko banga te. Donc on libère par mon débat aucun d'été. Or la Bible dit que alléluia. Amen. Ça va faire ça Moïse a dit Moïse ko banga te. Na ko endirisir le cœur de Pharaon. Alléluia. Na ko endirisir le cœur de Pharaon. Et pas tout ça. Et ça pas oyo sikoyo. Moïse a multiplié appelé les Bibles so benga yango. Mais côté au Pharaon quand il faisait le miracle, les magiciens de l'Égypte reproduire l'amour. Ce qui a sali, quand on a une réunion, il roi, quand on a été, ils ont été au Pamba, et dit qu'on a été en Zambé, il dit qu'on a été en Ganga, il voilà Moïse a dit Pharaon. Qui a les bottes en Zambé, et sans la Zambé la désert, Parabina Mutikate. Narotikate. Pharaon a compté dans ma magicien, a béni ma magicien, a dit Bilomoya, Gomoli a sali, au salamopé. A mon Nzambe Nazane d'Angete, Narobanga Nzambenete, Ayato Solola, Narotika peuple wanate. Cette fois-ci, ma magicien Égypte. Alléluia. Ma sangani, ma sangisi, ma numéro, ma sali, ma incantation. Basali nyonso bakayi kosala bien-aimé enchantement basali bakokosala na laboratoire bakope babimisa basili ndenge kendaki voilà totanga même na kotala mouche. La Bible précise que tango epimaki ezokosimba bana ya Égypte mais kaka na kati ya mabele Égypte epai bana na Israël bazalaki ezokoma te. Alléluia. Na bandi sikoyo bamagicien ya Pharaon babi bo biso lokola ayabwaki kote na biso biso mpe tokebwaka kote na ye amona mpe ke ye makambo aluki biso mpe toka capable ya kosala bake basala mpe kuna bamushe basala mpe kuna bapuru to basimi. Alléluia. Esimbi te basali baincantation basali baenchantement babwaka ebima eprimité. Mais Pharaon c'est la suite. Mais kuna be moyindisi po ya yindisi kote na biso moyindisi be kuna amaisha bazongi babi dosa ana mokondisela na mais c'est là banaka ndeni ba multiplier ba numéro ba sali bien aimé. La Bible dit la finalité ko batala ni babi oza numéro mususu numéro ya Marco na to mona wote numéro oyo biso to kote wote to moni niveau oyo oyo komi pena musapi oyo eza musapi ya Nzambe. Alléluia. Baba bi oyo eza musapi ya bien aimé bato balobi c'est les doigts de l'Éternel eza bana Nzambe te eza bandoki ya Égypte mais bato baconclure babi ça c'est les doigts de babi eza musapi ya Nzambe babi c'est les doigts de Dieu babi eza musapi ya Nzambe eza musapi ya Nzambe. Tama balobaki musapi ya Nzambe bali balobaka ke ekomi niveau oyo biso tokokoka te. Alléluia. Bakozongela Pharaon babi Pharaon ça c'est le droit de Dieu. Donc bino siko balelo te biso bamagicien biso baféticheur biso bato banuméro mais oyo sikoyo babi oyo ko ekomi niveau bunzambe ebunzambe ya jete oyo eza musapi ya Nzambe. Alléluia. Nana banzemo nana bungenguya ya Nzambe nana bungenguya ya Nzambe atombola mosapie. Alléluia. Partimo kutoba Pharaon ebinguya ya Nzambe nanga Pharaon ebinguya ya Nzambe. Alléluia. Bien aimé yo mona la osambelaka o
Aussi, si pour Dieu non, amen, peut-être toki kaka. Amen, amen, on l'a lu. Ozoye batenguya nini yozo kotisa na misala. Ozoye batenguya nini yozo ko impliquer. Ozoye bate puissance nini yozo ko appartenir. Alléluia. Comment dire osambela aussi amen. Mais tout na bandoki, tout na banganga, tout na batakisi bangone bayeba réellement puissance à prière na yo. Bangone bayeba ba effet à prière na yo. Là on a osambeli. Aussi ici. Mkosi pour le viol la monnaie de l'ensemble te. Anga la moina zanga lemba. Na na pongi nanga. Na moina sambe na mukuse. So yeba ki o ni ne sala mangana mukila mulili. Alléluia. O c'est pas ça dans le monde du ténèbre. On doit comprendre que bando kinde ba yebaka. Nzambo la fosambela. Nous dans l'église nous ne connaissons pas très bien la puissance de Jésus. Ton yebi penda au cas ça Yesu malamu. Mais pas du verset à Jésus. Bah ennemi à Jésus. Yo voir la salle y prier. On a bondeli na lali. On a sambeli na bimi. On a sambeli pour la teka. On a tobela na sambeli esili. Peut-être au kumisika nzambe kola tshelo boko. Lobi que koti. Mais o ele qui na bitumba molili. O ba force à ténèbres en présence. Ba sentir riposte de nzambe. Ba sentir moto minduki. Ba mone ba to oyeba. Nguya oyo kitisaki. Ba oyeba ba jana ba bombi yo kitisaki. Na mbangu ba pakataki. Ne ba kebeta na masolo. Alléluia. On a été confronté par un Dieu hyper puissant. Amen. Moïse a dit Sénégal. Basili, l'époux. A dit Sénégal, l'époux. Basili. Mais ba oyo. Ba meki basala. Ba oyo. Ba tie banguya na bango. Ba quadriller terrain. Ba sali ba chantement. Ba bouaki ba biloko ba kuti résistance. Alléluia. Ba kuti résistance. Ba ngungi na bango ba obimate plutôt. Ba sili na bango ba obimate. Amen. Alléluia. Ça parle de mouches. Mais partir de Tangi, les colons, ça parle de poux. Amen. La mouche n'a qu'un dégât pour la taliso. Et Tiango Zagi Simba, quand il y a ban en Égypte, ils ont dit qu'on épargnait Gozen. Et pas y avoir plus ban en Israël, dans les gouvernements. Et n'est-ce pas la chose que on peut battre la salle à la Kawana, pas Tinda, et va comprendre que terrain, on dirait Alléluia. Nous pouvons les autres pays qui s'assillent dans la côte. Nous pouvons les autres pays qui s'assillent dans la salle et Simba dans Israël. La Toba et l'or, Zamba dit Missa Moupépe Oyo. Il y a le Léno et Kadria qui Gozen. Et il y a Simba Ndakunabino. Et mon dos qui vont voisin. Abima la bouton sans la machantement. Abina, avoir un bouton. Attends, Thomas mon aboye. Et préfère le rotier. Parce que dans mon âme, il a tel ami. Vous l'avez le rotier, les maïsas. Ça, c'est les lois de l'Éternel. Pendant que il y a des positions que nous avons, dans sa ligne, ton bimisa, net de Moïse, et puis c'est toi qui as été terrain d'ailleurs, mais Simbi. Oui, mais ceux qui parlent ensemble, nous sommes c'est que produit sa prière. Et là, le sambo, il y a beaucoup de salaka. Ceux qui voient dans le misu, qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Ah, mais le lion, on néglige la prière. Mais on néglige la prière, tu as tu négliges la prière parce que tu n'as pas les yeux pour voir ce qui se passe. Tu n'as pas les yeux pour voir. Comment on peut la faire sans la binzambe? La bonde de la rakaka. La bonde de la rakaka, la bonde de la rakaka. La quoi isaka na bukaka la baby saka ya satana na ba prière là mais Nzambe tu peux pas me montrer ce qui se passe exactement mukolo na Nzamba zo nga pina pongia 11h na lamuka 16h et ce jour là alléluia na comprendre ate ndoto ngo na simba mo mbimbate o simbe na mo wapi kutika wapi il y a eu des choses on Nzambe so la sanga ba événement par événement des collègues. Mais ce que j'ai retenu très facilement, et il arrivait que quand je criais au nom de Jésus,
naomona nao déplanter banzete oka nzete ya baoba ya diamètre nayebi te tronc d'arbre nango oyo ka tronc pene pesa ba 2 mètres mais ntango ozokanga au nom de Jésus omona nzete ya monene ezopikwama na misisa ezobwakama kuna mosika do nasilisa nzamba nazokanga au nom de Jésus nzete longwe kafumbaka ta na nzete oyo ke soki elonami awa nayebi te ekozwa etandi oyo nyonso wana nzoto nango ya pambe bongo misisa naotala démonstration wana nazokanga au nom de Jésus naomwa ndenge bapeloko ezopikwama naomwa ndenge nzambe ezosila banzete tozonga nsima nazopele le nom de Jésus banzete ezolongwa nabibe ça c'est quoi ça? Est-ce qu'on peut encore imaginer la puissance que Dieu nous donne par la prière? Surtout quand on a force à noter, au côté de l'autre, au pratique, au simbe l'autre, au parcours de l'autre, au lien de l'autre, au vital de au pays, ça ne peut pas bouger, au tien ne peut pas monter, au mongo, au pilipilité. Alléluia! Cette fois, tu pourras ignorer. Voilà ça, tu as aidé, ou ignorer, ou à la prière. Et au moins, moi, on a même sous les camps comme lié, on est assemblés là. Alléluia! Et tout encore. Azo préféré peut-être moi na Zemboukilie, yembangu dans l'hôpital. Moi na Kangami, yembangu dans le docteur, Simbaye, docteur banana na mai. Tanana no docteur ebo simbela nga moi ngaye. O bandole la mozo bossa la ke ozane loko. Quelque chose qui peut repousser la force du ténèbre. Quelque chose qui peut empêcher les diables et toute son armée. Quelque chose qui peut faire reculer la force des sorciers. Oh, moi on a sapé. Les lois. Bando Égypte ba eko pesa rapport ba di Pharaon to meki to mwaka kuna ba pese pito to meki to mwaka ba sili nele asali biso esimbite. Ça c'est le doigt de Alléluia. Oh esa mo sapi na Nzambe donc Pharaon nga ba sasuzo ndalo ba di Pharaon ko ba te mo sa mo sapia donc ba ina que to suki Tosuki. C'est comme si la Bible dit que Bitumba o Moïse est revenu la bisoko et l'équipe de son niveau. Et l'équipe niveau na biso. Enfant de Dieu. La tombe de l'ensemble la pose à comprendre que tu appartiens à un camp gagnant. Amen. Alléluia. Et là, on va livre tu appartiens à un camp gagnant. Il n'y a pas hier ce poteau qui va battre pour la terre. Il n'y a pas un zamba au poteau qui va battre pour la terre. Quand il y a ton pona bien, ton pona quand oyo, écoute la caramboula, et il y a ça qui est zamba, il y a ça sous qui ça. Et tu connais les moussous ça. S'il y a déjà bien choisi, ce qu'on va tout, à pona bien, mais aïe, baranete, parce que ça t'a l'air à peine là-bas. Alors à côté moi beaucoup là oh kuna bazo bimisa mama gorodo so ba yeba timne no pango na bino ba bimise keko roga yake ya bina moto benga pe pango tant suna no pango to zapela ba biloko kunda mawa ba ya ko bimisa wana oga Yesu pa vanja tabita oyo au kocha misala mabe yemoko azo kumisa ka oyo pola azo yeba te kam nini yasa ko appartenir. Et tout le monde a Nzambe tellement va Nzambe à comprendre Nzambe ôté facilement vous allez tenter avant les cas quelque part kuna bazo kwanga ba mai kuna bazo sukula kuna bazo bimisa ba babilo ba au final na lingo sete bimi ba so tala massage ya kutu ba beta ki yango yo bia to sangisa l'air mo pe to ke prière ko to le mo pe to ke contrôle ozo kende parce que et ce jour-là, Israël comprendra qui, alléluia. Et va dire ce soir-là qui que, dans l'ensemble, oyo, bandoki, ataba sangani, bamonyonso, bamazicien, ataba yé, bamonyonso, ba le plus supérieur, bakamatina yimoko satana, batie wana liboso, bakwa kolonga nzambo, tozo sambela. Bamo basonge pa Pharaon, bakepese rapport, babi Pharaon. Nyonso tombekaki toyebi te soki ezalaki bamokongo ya Nzambe soki ezalaki bamakolo ya Nzambe soki ezalaki toyebi te mbunzu ya Nzambe toyebi te mais cette fois-ci c'est les doigts de Dieu. Amen. Alléluia.
Ça, c'est le droit de Dieu. Na émission que Nzambo a salaka la vie na yo, a salaka na musapi. Musapi wana ya monde zolonga. Alléluia. Zolonga oyo nyonso bazokanga basala likolo la vie na yo. Amen. Tika na tongwa le musapi wana kwa isa bantu ya fande. Musapi wana kwa isa ba malédiction ba timbela yo. Oh batu baluka, bafina bakanga, bakutana musapi. Le droit de Dieu. Ça, c'est le droit de Dieu. Le droit de Dieu. Et ça doit oyo. Et donc, tel saba oyo ba yebi zambe. Ba songa simate. Ba comprendre que Moussou soit télémé dans Zambe azate. Azana l'école, la Bible dit notre Dieu est dans les cieux, il fait ce que ça, sa volonté. Azala o yalingi. Nazolingana bisa mwana Nzambe wa vokanisa ke soki a échoué par Nzambe a okende suko meka ailleurs. Na émission que ailleurs okende ka l'équipe a bipolar. Na fait biso déjà en avance que koto votiela mutema kuna e ko simbaka. Na lobi ke soki par Nzambe simbite na moni pa imso ko simbela. Na moni pa imso ko simbela te. Donc vous allez voir ma cantine balete ko un jour na Nzambe na Nzambe ce qui est simbité na monindeti na okende côté wana koto ko kende ya se pola kala Bible ko tali sapso ke ba échoua ba mekangu ya Nzambe ba comprendre que ce qui musapia Nzambe telami nguya musetele ba desalate. Et c'était pareil dans le cas il y a Élie le Tishbite, le prophète Élie devant le prophète Abal. Et ce jour-là, même numéro ka bango basalaka. Alléluia. Biloko bango ba yebi ko sala. Mais tant que kutana la confrontation dans Zambé, ba sali ba même numéro et fait sur résultat terre. Na zolo ba ke bandoki o ba si ba ataka na gauche droite. Ba mona ba froué simba, tant ba ba lamba sur côté le po ba boaka. Ba comprendre te ba mitu la vie o le simbi tendeke. Parce que de ton côté il y a le droit de l'Éternel. Donc ils ont déployé vous appelez Mouya Moussou se tient pour le faire ça. Alléluia. Alléluia. Nous collons notre outil évangélisation. Tu as dit frère, mon frère Pek. Pardon, frère Tchèque. Merci. Frère Tchèque. Vous dites que tu as eu peine. Tu dis à la mamaki. Alléluia. Tout est à la mamaki. Tout est à qui mamaki mou, boy na tongo ba 8 heures. Tout le qui na maki moussou et tout ça qui na maki mou, tout est dit bien. Mais tu as venu manifester après sa carte. Na droite. Alléluia. Bah moi tout ça dans mon programme à 11 heures. Mais tellement pas été à qui, bah programme échange à qui, tout changer sur ma maki moussou, tout le prix ma maki belé. On exhortait, on encadrait les enfants de Dieu dans des mois. Et c'est un gars qui est à 11h de minuit, on a à 14h. 14h de côté, on place en bien en haut. Mayuma, fils. Dès ton message, les apôtres yak. Nous parlons de côté des armes marche, nous quittons, nous faisons le portail, nous quittons mon cœur. Sote tuzoye bate tuzaka na luyengo. Oye, alléluia. Et ce bakatien ba kombo ya kala na rotanga. Parce qu'il pris les 30 ba vandi na ba chaise en plastique. Ba sailo ola arte boy na ito shaki ba roso ananani, mais ba vandi ba hôtel à côté porte. To yeba gite il y a une semaine avant ba kate ba no bunda mawana. Akata lupango. Siko ba sali réunion dans ma carte de Mawana na butu. Je vais ça dire réunion nini wana bazo solo na pourquoi carte go bunda place wana. Frère Peka Kota check plutôt. A Koti allez mon panzi. Ngata na joie na gidiba na kona bona comprendre que na Koti déjà na cercle na bato. Na tala frère check. Après ça déjà bamboto. Tout ça, allez, nous avons monté, nous avons monté.
Puis c'est première beauté, deuxième beauté, troisième beauté. Tabac civil, ma petit beauté. Oh. Si vous avez mais j'ai compris que le frère qui était passé avant a baissé lui, il avait même la Bible. On a commis la reprise à Bambote. Mboko na nene pena longwe adongo linga tela bina kiti akimi panzi mususu alonge mususu tabe komi ya mine pena moko agangi taba civil ba pesi Bambote ba telemi ba wiso ba kiti ba panza surtout dans un problème type surtout que nanda ba suka to gete écoutez là ba frère banaki plus de 20 na makiwa exhorter bango to sambeli to bimi to kena biso mukolo to yaka nesko makinyo se tomboki ba bien ma frère oh frère makamele c'est makamele ba binzoka tango yo oyaki tango bilo boyaki to sambeli to kei kuswa netikali wana makachie musuba abi yo za fonganga ndeni no mona yi frère wana te mutu wana kota ide no pesi mbote musu bi ndeni bi no pesi ba kelele ti ba ipena pana biso na maki ba otuna ba kasona ba ki bata banani haleluya ba bite ba frère ba terre biso abi ah musu ana bi nasko na ide di ba déjà no boko déjà sur la pesi mais qu'est-ce qui se passe et ba ndeko maki ba doze la biso ba tu na biso Mahami na obino bosalaki so di menga ide lo so salaki te frère cheka di menga la pesi bambote na batu nyoso na kompa ete tango ya pesa de bambote nde na sentir que batu batela mi telami ba dioka mbunza ba ba ndi ko expliquer ba quartier wana makambo ndenge salaki ba obe ba mona iba ali so to mona ki to comprendre ki déjà mo tenga ku desa na boya nga fa so binga ku na pesa ki te musu alors ba frère ce que ba oser la biso wa question ba bino o te ate ko expliquer bo salaki nini. Alléluia. Alléluia. Comprendre Alléluia. Mais bien aimé, tout ça, quand j'entendais ça, je me disais, mais vous exagérez. Maman dit toujours exagérez. Mais surtout, pourquoi? Comme boka ya bino pi ba katia ba ba ko luka biso biso te ba to tege luka bango. Ba ye po ba tuna oza ba nani. Et puis, on peut expliquer, on a besoin de ça qui n'a qu'à titre, on a besoin de match. Mais moi, quand je me regardais, alléluia, qu'est-ce que nous avons en Christ? Alléluia. Oh, des fois, Satan a ignoré autres alliés. Alléluia. La dit que Satan a ignoré. Oh, ignoré. Ignoré, il va voir. Oh, ça, oh, yo, ça, mais il va oublier. Si tout chrétien connaissait ce qu'il était en esprit, face à la force à Satan, Dieu belé ba ba négliger ma bonne vérité. Amen. Et belé ba nga ki ba lala ba pongi ndenge ba lala raté sans prier. Et belé ba nga ba bi koti ça dans le sang ba bonge la sachant que ils sont capables de changer des situations. Alléluia. Tant vous avez ignoré que vous êtes capable de changer ma cambo. Ça ça nazo yeba bi oh wana ami yebi na yete. Mais mon koloyo banani ba yo ko informer, ce sont les magiciens qui ont venu dire ça c'est les doigts de l'Éternel, c'est les doigts de Dieu, ça c'est les doigts de Dieu. Limotana Zambé, Tikaete na tongola lelo, Zambé, Allah qui so oyo ozala karamoli. Tikaete na tongola lelo, Zambala qui so tango Zambé naka. Qu'est-ce qui se passe en esprit? Et dans le sambo malamu mwana zamba kosala, atuna Zambé tango na Zambé naka, makamuli hey. Et les gars. C'est les doigts de l'Éternel. C'est les doigts de Dieu. Alléluia. Amen. Zambe auto zolobela. Na Exode chapitre 31. Alléluia. Amen. Exode chapitre 31. Na verset 19. Amen. La Bible dit que Moïse a dit que le Coran n'a pas dit tout le temps la fois dernière.
Zamba komaki na musapi. Musapi na nzambe ezokoma likolo mabanga. Ezokoma miboko na nkolo. Nzamba azokoma dans les deux tables de pierre. Ça veut dire ezali libanga. Azokoma mibeko na ye. Azokoma les 10 lois de l'Éternel. Akomi mibeko tobenga les 10 lois de Moïse. Apaloli mabanga ngo bimali libale apesi Moïse. Mais ce que je constate, alléluia. Na mibeko nzamba komaki. Mon père, quand les bossos en bas, tu n'auras pas une autre Dieu devant ma face. Aux ensemble, nous soutenons les bossos dans l'ensemble. Oh, les mots dans l'ensemble. Lorsque nous entrons dans les combats spirituels, lorsque nous entrons dans les combats contre le diable, première règle est ça que yo oeba ko s'identifier. Tikala pena na terrain o yo sali. Ke ba banzamba ba mélange. Et non elembisa anguya na nzambe za ba mélange. Kusangisa sangisa. Mukolo wana musapi se déployaki. Zamba komaki. Et la mobeko na bio kozana nzambe musuli boso na nga. Tu n'auras pas la puissance de combattre parce que nzambe la biso alikanga nzambe musoza aliboso na ye. Alléluia. Enfant de Dieu, ata yo papa yo maman zobota bana. Yo papa yo maman zobota bana. Kebana ba joueza avec mwana botami. Alléluia. Mwana botami balatise nanu mwasinga moko boye bachaye mo longo na mutu koto silote ba kotale mutu papa kule longo moko na gorge na munoko silote ba kobende gorge na mwa libumu bakule ba bilongo bo silote mo na yo benda kibeka. Toi-même déjà tu prédisposes l'enfant aux préparer les mwana comme vulnérable na banguya satana et baba na bongo soka ko le kanzela so ba boka kimpese so ba boka kinchoko so ba boka kimbasu aleki parce que nous déjà maman au talisa que à part les dieux de la Bible il y a encore une autre Dieu. Nous sommes appelés à faire une génération qui ne touchera pas aux œuvres du ténèbres. Donc nous avons une identité pure 100% chrétien. Alléluia. 100% à Yesu. Je regarde là mwana fungula uzo sugula mwana oyo sugula na makasu balo na mikuwa ukamata mikuwa makako tie na mai uzo sugula mwana o mwana yo na mikuwa pe sugula ye. Donc uzo prédisposé uzo tikaye uzo rendre vulnérable liboso nguya ya munguna mais awa baoya satana baoya farao ba comprendre que keba musapia nzambe soki ekoti makambo bango bakoka belongo tika musapia nzambe kota na famille ya lo. Nous nous battons pour que dans nos familles qui règne que l'étoile de Dieu kaka musapia nzambe domine yangu na koma basoki ezana ndoki moko na famille ya bila changa mutu makasi kobanga te nzamba kotali yo na ye face à face yende ukagele kotiatro la ke mwana wana toujours comprendre. Les sorciers parlent. De verset en verset. Le peuple de Dieu ne comprend pas les choses qui se passent. Alléluia. Comment on peut aller à un bon moment dans l'évangélisation? Non, ça l'a suivi. Moi j'aime bien quand je faisais encore l'évangélisation. Étant frère, leur mot, le lozo qui est l'étiquette pastorale, les autres ça il est moi bien dit. Mais terrain paysan qui frère. Alléluia. Quand tu as l'esprit pour taper, la terre n'a pas en haut. À moi, je peux pas en moins vide, silence, ma continue à terre. Avec des gars, porte, coco, des gars, la terre qui vite, la carte, coco, non, on prend la carte, oui, entrez. Ma continue à le prendre. Montez la bino, montez, madame, maman, montez. Et puis, maman, dans la Bible, il y a un peu de banza. Atalinga atana katandao na kifomo na katandao kasi pesa ikiti moi maman akote bisikita bisiba na osila ba maman vanda bonga mwana maman musu abimi ba kai misatu bai ba vandiwa avana teya
Seigneur, je recommande la parcelle entre tes deux mains. Oya Satan ekanga lupango ezali awa ezoza moto na kwesi nyonso na détruire misala nyonso na kombo na Yesu. Amen. D'abord, on a rapidement pour préparer, ndenge tukosambe plutôt ndenge na exhorter ba maman o misala. Ba lui exhorter ba on na sisi na kenanga. Na mona na pelote. Comment nda okawe. Na donza mesko na clôturer l'évangélisation là. N'assemble le colo, n'attique évangélisation, bité manu sur la terre. Ah! Non, on a trois tata. Alléluia. Ma fini comme ma puta. Ma lata ma câble à miner dans ma bogo. Ma câble. Na mona une balata pantalon. Ma fini comme ma puta. Ma liga ma puta, mais sur les gars, moi, ma pique. Non, mon gars. Yo! Où est-ce que ça Nicolas? Où est-ce que ça et dans la c'était la parcelle là. Alléluia. Même les gens ont été distraits dans le temps. Donc, on a fait ce qu'on peut. On a fait parce que même si on a fait dans la seconde, on réclamer, on là, on regretter. Nous n'avons pas la liberté. Mais finalement, on a sali de la prière. Tout ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai recommandé ma terre. Je me rappelle que dans le bas qui ont soit Satan les alliés na BBC na détruire na combo na Yesu. Bien aimé, je t'ai dit que je n'avais pas insisté. Je t'ai dit que je n'avais pas forcé. Juste une petite prière. T'as que n'a pas exhorté. Donc na zana na bitumba tena marabu na bango. Na la commission ka tena na po miteme bon mama na tele le ban ensemble. Mais yo ka réclamation outil kuna. Yo ka réclamation ba bina panzi na BBC. Donc ba tombo qui a osangana te ba bina BBC na BBC. Donc il y a des parcelles oyo batuko ba vanda wana ba tikala wana ba buskila na musatante ba déranger na musatante ba tika pena monguna tranquille a évolué. Pour une petite courte prière seulement faite. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et ceux qui ont vendu dans des cours, tu ne te donnes pas la peine à prier. Tu ne prends pas le temps à prier et à bien détruire les œuvres du diable. Tu ne veux pas utiliser ça. Et j'ai toujours dit que chasser les démons là où il n'est pas un péché. Mais les laisser là où il est, c'est là le ruse du diable. Ruse à Satan les a, on soit l'impression que oh mon ibandako le dans la carreau, ba mireza, tapis dans la moto, na moni goto de moi santé. Et puis là qui m'a bantunga ma parfum bien, et puis ba on l'a battu le roi goto déjà zo na rague, goto na moni Satan a été. Alléluia. Non, il ne faut pas juger les choses par apparence. Il y a autre chose, il faut attaquer dans votre terrain. Parce que nous allons nous saper dans sa mère. Nous allons profiter dans cela, à Sala, à renverser, des années. Tu n'auras pas à forcer. Et c'est ce que je viens de te dire, que je me rappelle jusqu'aujourd'hui que la force est de l'autre. Prier le peine à Sala qui perd ma longue, dans mon qui a complété. Mais des gars, ouais, les gars qui n'ont qu'à il y a un homme de réveiller qui a un bon, c'est que la prière est puissante, c'est que la prière peut faire de graves choses. Et je forme à un enfant de Dieu, ta prière là suffit pour troubler le diable. Ta prière suffit pour troubler le cas ennemi. Ta prière peut démonter, démolir et renverser tout ce que les sorciers ont semé des années et des années. Ta prière peut détruire même ce qui a été semé avant ta naissance. Alléluia. Prière nous est capable de vouloir. La question c'est de comprendre que ton Dieu a dit il n'y aura pas une autre Dieu devant moi. Nous sommes ensemble, oh, nous devons croire à notre prière. La décembre, autre côté, la ligne, moi, nous devons croire à la prière. La décembre, autre côté, la ligne, moi, nous devons comprendre que nous avons été dans l'ensemble. Le Dieu de la Bible, c'est lui qui suffit. Et pour clôturer, nous devons choquer par un mélange.
bana ba mélange. Mélange de l'eau satana lingaka. Ozo ya pa ensemble. Ozo mélanger. Ozo sangisana oya mupanzi. Nde yomoko. Ozo kocha présence mususu. Et dominer ensemble na yo. Et là j'ai encore dit. Gardons bien nos enfants. Purs. Alléluia. Battez la bana. Bayela ote o mwana azobela ngana yebo longolango ngana songisaka kingodi ezonga na prière. Alléluia. Batala ba mwana mutu ezonga na kebana ba mama wana basimbaka bazotanga bana no en contact na misala molele mukolo mwana wana onyata terra mabe ye osimba ye ba mabe osimba ye parce que yo mo mama o lakisage des anzela mabe o kotsage des anzela molele. Restons purs avec notre Dieu. Il n'y aura pas une autre présence. Il n'y aura pas une autre Dieu des mamas. Comment puis-je trouver l'assemblée? Et mon amour sapi nanzambe. Et mon amour ya oyo ba télé melakate. O ba poussa nakate. Bobo oyo IHP Média, la chaîne qui vous édifie.